Des gros bisous à toute personne qui nous suit à partir de partout. Bienvenue dans cette émission qui est présentée par Manassé Diakumba, pratigueuse. L'équipe technique est assurée par l'ingénieur Gypsy Essanga, le multimédia. Et je tiens à vous signaler que nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Congo central, dans la ville de Mbanzangongo, en Mbokaya, Papa Simon. Je suis passé, je suis accompagné de mes invités et Bango Moko va vraiment se présenter, découvrir Bango et sans plus tarder, Mbote Ndeko. Mbote maman. Oui, en tout cas, presque partout dans le monde, bon, les frères non ils ont Audrey Yala, mais mon surnom est Sali Ponaye Banaiza Charo Production. Ok, tous en Andeko Audrey Yala, combo na mususu to bombina no nebike bando comme suba yo ki me to bombino su mandam to na ebike azapeka ka emo côté azape accompagner na ndeko mususu sans plus tarder Mbote Ndeko donc Mbote journaliste. Oui papa to kolinga to ba combo na onani. Bon, combo na nga Landon Kanza, mais na yebani na combo ya Landry lié bona bifurcation. Ok, de toutes les façons, tu peux vraiment développer na Audrey. Hein? Oui, Audrey Yala. Tu peux vraiment en profondeur. Audrey Yala, Aza Nani. Audrey Yala, on a vraiment ça combo oyoba, botelayo. Mais nous que bakte suma combo mo na suka, on a pour ça au répétant. Bon, on est à Charo Niska Prod, et Nazaki producteur depuis donc dans l'environnement il y a Congo central. Donc parce que dans ça la déjà environnement est belé. Si on comprend bien, Charo Production. Ouais, Charo Production. C'est-à-dire aux producteurs. Aux producteurs. Oui, ok, merci. Avant vraiment, par rapport au Cambo, le bio aux producteurs, tu connais vraiment Ndeko Charo, Aza vraiment Nanyasa la Kamusalani. Bon, Ndeko Charo plutôt qui est Nazali numéro 1 à STA depuis Matadi. Nando bon c'est un peu ma moto il y a 3 pneus il y a l'été boire à Matiti. Mais tu as un peu gérer, tu fais un peu mon activité, tu fais ça à la maison, tu fais un peu mon activité où ils ont comme tel environnement ça la rablo à moto. Donc c'est vraiment à travers le temps on a aussi mon coquille on a un peu copié ça vraiment action de grâce nangai dans l'environnement pour aider bateau au bazolé là bateau prison bateau malade peut que ça action de grâce comme tel pour dans quartier à place de difficultés aller. Donc c'est un peu ça vraiment. Ok, merci. Lobby qui est Olingami Kosala Badon, Kosunga vraiment. Nous sommes tous là, on a mbongo yozue siko bande Kosala, mbongo ici la té. Bon, les environnements vie ils ont comme tel escalier, vie ils ont comme tel escalier. Ce que vous gérer au matalibuso, ce que vous gérer pété pour kitanango. Mais comme tel nga, nous avons vraiment un entourage, nous avons un entourage pour les camarades, nous avons gérer surtout nos activités nanga. Il y a un monde qui a action de grâce au salarié, on peut zamber papa mbolanga, qui a toujours les boussos. Ok, merci Ndeko Charo. Alobi vraiment linga vraiment entourage à ma bête. Azarami na basité mais azana est sangoté azana est vraiment sangoté. Ndeko Charo le bas qui est là comment c'est vraiment important lobby aux producteurs. Tu linga tu ba vraiment producteur nanu azanani. Bon producteur azam tout le monde va soutenir comme tel artiste nouveau talentier. Comme tel tobi qui est artiste moro baza nouveau talentier comme tel talentier baza ba obabi masika. Comme tel que yon na ligne na produit yo ou c'est la ming monde ya art ya oyemba na gozala na ke pona cadrer na monde de production. Alors on a linga raté quelque sala un peu na zana makoki mais batu bazana pona sunga bango donc net na kanga motima na kokate parce que na message déjà un peu kokaba pe ko sala pe mo ba action mo boyo pesa comme tel déjà passable na mutunios. Donc tendancier ça comme tel ko aider comme tel ba o bazo sala nouveau talent plutôt. Oui, ok, merci. En tout cas, toujours on a des connaissances Charo Production. Et comme j'avais dit, que tout ça vraiment dans la ville de Mbanzangongo, Namboka Papa Simon et précisément tout ça dans Loma, tout bien en bification il y a Gombe Matadi, ah ouais ça bification, tout ça vraiment dans Zela Oyo et même Arabi sorti dans Kamba, Jérusalem, Namboka il y a Papa tout ça vraiment on a des connaissances Charo Production. Des connaissances Charo Production. To fandi tout ça vraiment dans le sikani yo mo sou bete la ngona no c'était beto mo na ba décor moko ya bien makasi okolo ba no moi li loba no par rapport no ya sika tozali.
Bon, et si quand vraiment nous sommes vraiment pas si depuis arrivé dans la temps on a qui mbanzangungu nando monora salité vraiment ma boma bakuma awa na yoka comme tel que les bâtons entiers nango ezali ya environnement mi bakomo batama awa soki bise kiti au moins mi babimi awa comme botola tubiloko donc ndo sala vraiment pas donc nazali penate na idée que ya ko défendre bongo soit ya kokende ko luka ba soutenir ko batumo ba soutenir nga pona bimisa pona bongise sika o na garda qui souffle na ngai pe na makoki nzamba pesa ingande muni na osenga mpe ba autorisation ya titulaire comme tel papa na biso moko ateti ya mila pesa autorisé comme tel habité et ça na agence autorisé qui yo bongisa pesa autorisation pona bongisa na ngai pesa ngate ça na agence moko ya ba maman ba yaki po bazo chaque jour bongisa awa mais ba kota ki ba lettre na l'état environnement esenga ki soki 29 millions pour ba bongisa ngo quelque chose en bon à l'état mais l'état au monde ki bango ko eza fondation il faut ba ndana ko sala sika ba okata na bongo l'état plutôt hôtel bango un peu moins renfort ba zena makukia au sala na ngote plutôt que ngape na iba makambo ana te na yaki mpe na sala ki na propre volonté na lingi peut-être que ndenge na ko sala propre volonté na nga on dirait que na besoin de gagner loko moko te na tiens comme tel action de grâce mon commun et si ko ndenge na besoin pour ça ezalela nan pene komi bongote mais rosenga vraiment que na bakonzi même si audio to solo na bango plutôt mais tala ka mbanzangu ya bamboka moko finaka bato même si na solution bakonzi na rolinga te na solo na bango donc na rosenga vraiment na bakonzi pena ba oba alandanga ba ope ba ko ba son environnement ya awa ba soutenir ngai na bongisa parce que na ba idée vraiment ebele ya bongisa awa vraiment. OK, merci Bino moko bozo ka vraiment on déconnecte ce Charo production à Zolo par rapport ya ndenge auti vraiment ko réhabilité en site Oesika Tozali ils ont mesika moko ya mutuya makasi et na sungu na ngambo ya déconnexion ça vraiment na mupandi na biso ya droite on déconnecte banini par rapport ya okolo banini pardon par rapport ya initiative on déconnexion Charo azui ya ko bongisa isika oyo monyo ndenge nini. Bon vraiment ngana apprécier ndeko yo po jisenga na pena partenaire na ye mupandi na ye na edaka ye moko na ba soutien ya moi makanisi ba idée ba renfort vraiment tango ndeko yaki ngana ndote ka carburant awa na bifurcation mais apesinga likanisi wana ngate eza malamu eloko oyo eza na compte ya Kimbangi seme gouvernement de mutasalisa yango alors faut que les canaux pas ba responsable ba pesa autorisation si manango to banda ko contribuer to banda ko sala esika onde to bando sangisa makanisi na muke tozo bunda tozo sala mais na likanisi pena o ekangama kinenge esika o ekozala na ekomi au point wana te alors tokoko beta pe ngonga na ngambo ya bakonzi si s'agit batia biso maboko en fait que œuvre oyo ekende liboso ça fait vraiment du bien pour na prophète na biso makasi aleka na mboka oyo vraiment pour na monument oyo. Oui, OK, merci. On le belo comment comme tuya osala mingi nan de connexion Charo production. Ndenge yo mouvement zomonela est-ce que ils ont intérêt mon côté o ebatama oyo de connexion Charo azolandela na sima makambo? Bon, vraiment, na sima makambu oyo ndenge to fanda kanande ko Charo, vraiment je ne vois pas l'intérêt au moins na oyo akoko landela. Donc j'sais azo sala yango pona lipamboli bénédiction. Peut-être s'il y aura des soutiens oyo bazake ate mwana ona œuvre oyo asali tika to pesa yeboye bon, on n'en disconvient pas soko pesier akozwa. Et puis to beti pe ngonga na oyo akoya po soutenir portes eza ouvertes. À voir même na misala otozo sala o mutu wana moni aza capable aza makasi akoko ya ko sala ou financièrement akoko soutenir vraiment porte eza ouvert moi na Charo akoyambaye. OK, merci. Tous qui sont kaka de connexion Charo production. Charo okoyebisa biso eloko nini oyo déjà o apporter na sika oyo okuta ki ngona na itani po le tomoni ba esika engengi vraiment makasi tomoni ba lumière ekoti tomoni ba mai yo moko vraiment na no beta no c'était eloko nini oyo o apporter na no na sika oyo. Bon, na esika vraiment na okuta vraiment salle vraiment. Piscine ndo sala te ba lumière ezalaki te courant mai ezalaki te na sala ke fort na kuta ina bato ya régie des eaux na sala pe fort OK na pesa ki mai ezongi pe snel ba koti nga pe dévier ba câble bunga ba disjoncteur donc j'ai dépensé vraiment beaucoup pe na pesa ki na environnement de monde ki mai ezonga ki courant ezonga ki ba o ba yebi esika ndenge ezalaki na zaki na posa na sala ka place sur propriété ka seulement mais la bimisa ki avoir ke mbongo na on a zalaki na simple ya mukie. Ils avaient plus de Kenaro Lobaté, mais à Mouké on a dépensé qui pour ils ont la propriété, mais
na on a bimisa après 2 jours na yebi on zamba futa kinga après ça de plus en plus yo mo pesa nga moi un peu sentiment bon na continuer musala cho mon pe na continuer si siko. Ok, merci Charo Production. Tu es qui à part musala au sali ça pe na ba concert oyo beti saka. Ouais ba concert c'est belé. Ils ont belé les seuls producteurs au gazo pela au manze yebi siko eza Charo Niska Prod. Ok, Charo Niska Prod, où tu as dit que ça concert moko bensaki artiste msuba où tu pe mboka libanda ba ya kilo kwa na professeur Nebiso ya Kinshasa. Oui, na auto bengsa déjà Gaz Fabulous. Wana balobi wana mokonza ba UPN. Donc il passe pas dans la PCMBO donc wana mokonza ba UPN et Gaz Fabulous donc babié na Congo te ebité nana ngo aleki to nana ngo azana comme tel na ba vision moko boye ya art l'environnement et donc na PC vraiment beau te place les allées mais à part hier na ça genre artiste belé na bête ça déjà ba nouveau talent comme tel pe ba grand talent comme tel ba les Risbo bon na Congo central ba Luc John ya Matadi na bengisa bango parce que ba bi Charo Niska Prod il raté mais à part ça ba bi déjà que pe bina filanga kaya pe garli fait panga kaya mais talakaka moi proposer aux gens na belé mais to bi ke kalaming te pe ba yaka. Merci Charo Production. Et le connu oyo gagnera na simaya ba concert wana. Bon, on a bêta ba concert wana parce que tant on a ya kana tuna on a messana vraiment na linga pe monde vraiment ya art depuis Matadi. Na tuna abo aba chwe beta raté comme tel ba soirée. Te wendo beta marameliza les sel mutumo ando beta ngo ah ezaka DJ moko mais depuis Mataki moi muta beta so ba chona izala vraiment te. Do monique na izaki na posa vraiment qui a beta soirée moko boye. Mais nazaki te na makanisi nani ngo oba préféré comme tel aya abeta. Do monique na tuna ki car na banzinga singa ba collaborateur na ba manager na nga. Do apesa ngate ba bengsaka une artiste moko ya Matadi Luc John. Donc moi on a vu sur Matadi mais ayaka te donc ba ko saka ba to Luc John azoya ayate. Mais quand on a la première production on a maïsé banderole te azoya ba to pe ba moni pe aye. Pe le deuxième ba to ba ki ote Gaz Fabulous donc ki ote azara mutu moko boye azara fier boye mais et c'est normal les artistes aza mutu moko déjà comme un niveau moi likolo et c'est ngaka caché. Be ba moni pe ayaki be ba artiste mso pe ba tikala pe o bandima te ba roya pe ba ya. Mais on continue à faire la monde de la production. Oui, ok, merci. Tu as vu que ce concert, mais Nenge, tu as vu vraiment comme si concert, on a fait Simba quitté. Bon, concert, on a fait Simba. Oui, mais quand il y a un peu de Simba, ils ont un environnement dans le monde parce que c'est un journal anniversaire. Comme tel invité Gaz Fabulous pour honorer le journal anniversaire. Le 30 août, donc le dimanche le 30 août. Lobby comme tel le premier, examen d'état. Donc ceux qui ont rapporté parce que le retour de les a en classe, mais on a fêté Mukolo, on a bota makana talagite ke batu bayati. Mais les gars qui journée mon passable on a CP là qui n'a pas invité nanga spécial. C'est que y a on des ça qui otika pina banyonga batu mususu. Bon, et ça pour na wana ti. Ndé na zabo na fina ngana defa na mti. Na linga na fiyo defa to so ina zangi, mam na le la maman nanga sot na le la ba chauffeur nanga. Donc plutôt il fallait pas que tu n'as le bon car ba travailler nanga plutôt na lo baka. Mais or que na ko defa que jamais. Na minute na habité comme tel na environnement ya awa. O etali salle, etali occupation artiste et le rôle bosso na la makasi yangwana. Ici ka olala na salle en plus ba defa ngote on a besa concert bon on fout un bon simate to pesa mbongo il y a salle bien avant ba tie biso na horaire que robeta jour intel tozana comme tel na hôtel to na réserver déjà ba place bien avant. Combien hôtel les a par exemple $50 tu réserves combien artiste azaye moko pe ba fane musu ba roya ba pomba ndenge zaka cadrement ba ko za la 6 ou bien on a réservé les restaurants ndenge za la c'est tout mais il y a beaucoup d'écho les basé la rabiso de près vraiment que so amoni Charo sali boye uniquement ba mimi sango ben to linga vraiment té mabe parce que combo c'est salama mais environnement il y a beaucoup de personnes ba ko lo ba pe mabe yanga il y a beaucoup de personnes pe ba ko lo ba bolam pe oyanga mais mingi ndé. Ok, merci Ndeko Charo Production. Charo, nous sommes salaire. Au quoi c'est biso? Nani vraiment dans simana yo? Bon, environnement la minute homme dans simana sati. Mais na préfère mingi en tant que papa nanga tout azawana mon gouverneur na ebi ki azara social depuis Matadi.
Marie to kutana pe l'environnement ya école mwenze mkola to kunaka bimbe député. Marie to sayeka likolo talaka mo ba souci ma mbo bimbe wana. Mais ça rappelle un souci vraiment que dans la collaboration à faire qui est parce que dans le bas parmi bateau on bongisa mboka na vent normal ngape na sala parmi bango. Mais na minute na za penate na bateau pena bazo soutenir na za kana ba collaborateur na nga comme tel ba manager na nga ba conseiller principal o ya ngai ba o bazo cadre nga o na sala environnement o ezama be to tika o ezama lam pe to sal. Mais to sali vraiment ebelé ba place sa difficulté ba terrasser ba o nyoso ba yebi ko zongi sa salon comme tel l'homme bopé to ezanga na zongi siango. Donc il y a beaucoup de comme tel ebelé na sali vraiment donc. OK, au lobby ozamu o vraiment dans la approche ya ndeko Charo production osunga ka epe na ba concert. Maintenant ya bozo sala makamunyo so ndeko Charo otikoloba ko bongsane si ba nye ya boye ko bongsa ba terrasser bozo projeter nini loko nini o bozo bongisa bosala boso. Bon, vraiment, la contribution dans le conseil, je na betele lisolo, kolandisa maya monument oyo soki otalia ngondenge tozo contribuer misala oyo ezana likambo moko ezosalema na niveau ya spirituel voire même na bakimbangise po nous sommes des chrétiens mais na nga no kimbangise mais na yebike to solo la mingi na bato kimbangise mais œuvre oyo azosala eza œuvre moko soko tuni bakimbangise il contribue vraiment na centenaire moko ezosala makala trote na kati ya Nkamba. Donc vraiment yango na yebisa ki est œuvre oyo to continuer yango to kokuta na ta voire même na chef spirituel oyo Nkamba ako soutenir ata na ba prière ako tia maboko vraiment eza moko ya contribution na kati ya centenaire. OK, merci to sokoba toujours ande na lobey qui tout ça vraiment awa na Loma na ville ya Mbanzangungu on a quartier Loma tout ça vraiment na Loma awa ça vraiment sika oyo monument ya papa Simon Kimbangu en tout cas le prophète noir et tout ça mon photo na eza derrière but ça lié encore vraiment ça touristique et de connexion Charo production il est vraiment et matière na motema ya ko ba ko bongisa sika o pe to sokoba toujours to lukafma to yeba de connexion Charo production azo luka eloko ni azo lande na simali kambo to luka pama to yebango ndeko Charo tozo continuer toujours na yo ndeko Charo to ebike en 2021 centenaire ya papa Simon o saliango na profit ya makambo wana to ndenge nini po ebdia ke na misala ngo ke beta no ke na Nkamba kuna suki na ki en tout cas vraiment moi mon solo ekobi mo saliango pona bongo to ndenge nini. Bon, environnement, na salon pour na intérêt parce qu'on a comme tel un peu intérêt. Na ça il ka mo bo pour na pas précieux comme tel et comme tel intérêt. Mais na salon pour intérêt na salon pour na mapambo. Les centenaires on a oza les sumères plutôt. Les sumères oui surtout c'est les sumères plutôt. Les 5 avril là. Bon, na zana makanisi na ngote na zano kimbangiste mais na linga kimbangiste makasi. Na zana kimbangiste mais na zana kimbangiste libanda. Donc le colomon en cas c'est le colomon il y a libanda. Bon environnement ndenge za wana. Mais ndeko Charo pardon na kasi yote OK kuta na papa. Bon bien sûr, na za pena projet que fona kuta na. Siko osana posta papa lukila poste ngo sali bo comment. Bon, na za na posta vraiment il y a soutien pour na papa mais soutien à prière vraiment. Surtout soutien pour la prière, environnement. Et ça importe qui était vraiment que a un propre comme tel mbongo na pour assaisir misala moko d'environnement. Et belé ba osepela et belé ba osepelate. Mais ce qui n'a vraiment na ko bomba mana père moko donc environnement c'est tata Simon Kimbangu. Donc ils ana mutu moko terre mika impe ko toucher ngai. OK, merci ndeko Charo production tout ce qu'on va toujours na ndeko na biso Charo production ce qui te fandi awa et ça parce que ndeko na biso Charo azo qui vraiment initiative ya ko réhabiliter sika oyo comment qui vraiment trop sale et aujourd'hui Dieu a fait grâce à bongisi yango yango vraiment pesi biso moi lo lendo ya ko ba suko fanda na esika oyo zo sala bien makasi ndeko Charo lobi osala kama kamwa ebele ko bongisa ba terrasser aussi une initiative ya ko sia propriété awa na Loma. Maintenant eko sala ka nyonso oyo osuko envisager nini wana posa o postuler na prochain mandat o ezo ya ou bien ouais justement yebisa biso vraiment posa na yo vraiment eza nini eko sala makamu nyonso oyo ozo envisager nini. Bon ko postuler eza nango problème te mais non l'environnement yanga bon na souhaité te
mais na raisonnant nanga yangote. Mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui apprécier en tout cas faut me un peu retirer mon tout de gens soutenir yo pe simba pour dans nos communes ici quand on a mais au sein vraiment ils a vraiment il y a bien so comme si pe na ici quand on a peu au sala pe ko leka ko tunenge pe au sala environnement mais ce qui peut bato bako appuyer kanga comme tel ba fan na ngai dans monde ya aba olinga na me ka pe ko leka nzela na so pe ko zala gratuit comme tel nzela chemin ya nzambe na oleka kaka mais ce que appellent ba penser on a té c'est que nous en simple muto kaka bato ando cadre même si ba konzi bando soutenir nga pe na ndo sala ka environnement mais place nous c'est ça la difficulté ndeko Charo asala ka nyuso on a propre besoin oh yemo kazwaka surtout c'est un peu ça donc na sala na propre volonté nanga na propre mbongo o yanga moko pe o na mpe na mika ko mpe ko balusa ndeko Charo asala musala mabete mais azozwa mbongo na ina mutoki na ye surtout ils apona bongo mais marqué tout talaka mukile ndenge zalaka il y a beaucoup de gens comme te ba interpréter lengo kaka apporter monnaie magique mbongo akisi o ba showbiz mais c'est mieux et le ballon inosbi na PCP mbote sika zali ndenge tomoni critique wana ya loba kaka bongo banda analyser kaka plutôt maloba na baloba tokende no ka ndengo wana mais baloba ka balobelo mabe me okango ka surtout na yango te mais nga za conscient na ndenge na sala environnement ya bato pe bayebi ba activité na nga mais bato bakanisela nga ka ndenge mabe mais zambe pas toujours apambola nga kaka donc un peu ça. Ok, ndeko Charo lobi bakanisela mabe mais bakuta yo na mabe wana te. Ndeko Charo ozo produit artiste tozo monango o saba misalo ezo monana. Et pourquoi pas pe ko sunga su batoloka ba orphelin? Bon, na sungaka peut-être ba visite monsieur Zala moi brusque ba collaborateur na zana ba manager surtout des président et si comme moi za place moi difficulté moi boye to ke no pe ko betela ngo to na go bimate na moi na go pe na butu na te na grego que ça visiter ngo soit pe na moi na go linga te ba yiba ke na lika ki wana na zo pe mo ba idée bon to ko se préparer to ko sala nini sika wana mais o tel comme tel ba prisonnier net a wande na kenda te ko kendo tala bango mais projet les akala mingi te to kende comme tel ngomba ndenge zalaka pour kendo tala on va l'effectif à 600 personnes. Yo qui est là, on a 100 personnes qui ont rappelé parce que c'était l'eau à Rolia. Mais pendant d'autres, pendant dans ça les l'autre côté. Maintenant c'est préparé car bien. On a un fils qui va nous soit un fils qui a moi savon un terre Rolia quand dengue ça la quand tout sunga déjà ailleurs à côté musus. Donc un peu ça. Ok, je ne comprends ndeko Charo bien, ça n'a pas ça là moi association moi ONG. Donc na déjà la fondation nanga. Na déjà la fondation nanga normalement tout ça déjà vraiment assuré mais entouragement trop banda bien et vous allez en janvier parce qu'association on est comme telle fondation on a 4 comme telle production on a 4 les bien mususu autres on ça la tonne de na ba nzete pour l'environnement ils en a 4 ko sunga ba mboka o ils ont la difficulté place bato que la ramai moi esenga ko bongisa to bongisa la bango nyonso ils en a 4 bureau nanga comme tel bureau de production donc bureau production par président Charo Niska Prod plutôt. Ok, merci. En tout cas, Fondation ESA déjà, il y a un Charo Production. Et ndeko Charo, idée à Kobongse Sika O, et où t'as qui parle yo moko comment? Bon, idée au Kobongse Sika où t'es pas nga moko parce que nga mo pe na la miss, nga mo pe na la makulu na tambola pe. Na ai ba ke place on est peu moins difficulté, zali na benga ba kolo ba o ba ya liboso na nga a. Te place on ni. Aba benga te place on ndenge za boy. Ils ont un moutou, ils ont suivi un foutakaï. Mouton a bakati salaire, y compris bateau, y parie bateau plutôt. Courage vraiment bon ça c'est quand ils étaient là yo so dans sika mon bafutago c'était courage la so suivi ici quand ils allaient sauter. Donc un peu ça on moni que bloc kufaki ba monter à Jedo et kufaki et bebaki ngamona comme ça qui comme tel ba agronome awa ba ajuster ba maçon ba salaki ba devis pe ba pesenga et ça coûtait vraiment cher vraiment on a la monogue o ya mukie coûtait plus de 4 millions 4 millions 500 oui 4 millions 500 mais to comment déjà le cas là mais tout ça Charonio sona kayo moko ouais on c'est ça ngai moko qui est derrière toi na tuna sous pour la tuna qui déjà mais personne Charo le ba bien oui nous sommes déjà bien Jifte sango oyoka alobi mutaza teka emoko personne n'est derrière moi donc nazo salaka na propre volonté na propre comme tel la force ya
il y a volonté à propre yambongo na ngai surtout. Ndeko Charo, collaboration eza ndenge nini na bandeko na biso bazalaka pe na quartier na Loma? Bon, collaboration net na Loma. Nga naza mona Loma. Tant naza déjà mundi bombanza 100% ya mboka nanga, mbanza nyonso za mboka nanga, marutu nazalaka na cité. Mais Loma ya mabele na ngai. Mais il y a beaucoup de gens balinganga. Il y a beaucoup de gens qui balinganga te. Mais il y a un peu de misabiso na ba action de grâce mais tout ça là toujours. Mais de presque ba obalinganga te ba kozala muke ba obalinganga ba zebele, ba za vraiment belé. Surtout ça que ba action de grâce musu na sala exemple environnement city na ba ONZ, ti environnement ti na ba balabala, l'environnement donc ba idée ça vraiment belé. Ok, mais ça bande comme tout ce balobi qui idée o ezaki ya bango yonde o yibi idée na bango. Bon, nga na ozana idée on ndenge nini. Plutôt que nako wela ti. Balobi lisusu eloko ekamisa bango mingi oyibi ide na bango osobo api kotanga bakombo na bango osobo api kobimisa bango yo moka moto obima liboso même atana ba mikanda musu bosinya bakombo na bango pezali. Bon na onga na yebi na sinya bon nebi te na sinya document na mutu te à part ba collaborateur na nga on a travaillé na bango allez ailleurs il y a ba collaborateur na ngai nazala batu o baza ba aide maçon ba ajuster o ba yak ba ye to saina bango musala na futi bango esili yonke papier que to signer na bango comme tel crédit moko boye que bo salela ngai soki mukolo ba ko bengisa nga ba futa comme ça na benga bilo pe na futa bango que jamais na signer na mutu comme tel papier te mais il y en a comme telle association moko yaka ba jeune ba mama nga na ko ye bango la sima ba ki po ba en place ko ba bon c'est sika o mais ba za ina possibilité te ba côté lettre na gouvernement. Nous avons appuyé bango et ça qui de fait comme tel les députés na biso nous avons appuyé bango bongo ngeke bima même ici les 15 oyo ba assassinat qui moi bongo bima lisu ça qui vraiment lisouté mais talaka en tant que gouverneur na biso aza un peu papa aza makambo belé au salara ma raisonnement ko salaka ya awate quel que soit trop c'est vraiment fautité mais sur les que na puis moko ezana comme tel député ngaka dossier dans environnement moko te sika wana zo rappeler et ngeke ça ma depuis kala mais ngana tala ki wana te mais na tala ki comme tel action de grâce on zamba pambolanga nde na bimaki na sengo autorisation na bandi misala langa mais batu wana pona nini kate eza sika te que to bénéficier nango mais eza sika moko boye ya lipamboli oh nyonso aza na possibilité muta liboso akoya aya kosala na ye na environnement nga na ye kokutana nango mais eza te ondenge bapolémique moko boye toyaki mpe towela esika nango eza na beaucoup de gens comme tel bayaki mpo tozala associé na bango mais nga nalingaki te parce que na travaillaka nga moko te naza na baconseiller principal naza na manager na bacollaborateur na nga avant ke nasala likambo il faut ke na informe bango nasala to nasala te donc mpe ça mais soki bakoloba mpe ke nga nayibi idée na bango faut yeba ke makanisi nyonso ezalaka ya mutu moko te yo kozala makanisi na yo nga mpe nakozala makanisi na ngai donc mpe ça va ke soki bakoma oloba bakoma orépété lango ke nga nayibi idée na bango quelque soit nakoyiba idée na bango mais organisation eza ya bango te. Oui, ok, merci Ndeko Charo alobi soki akoki koyiba idée mais organisation eza ya bango te eza ya emoko. Oh Ndeko Charo pona ko soutenir ko appuyer vraiment comme bosala nini bosu idée bofanda kananu to ndenge nini. Bon pona idée ba idée ya rebelle tant musu na kozala nga boy na yeka ke sika na bureau la police là na bureau la police na monaki tirasi l'état zali rotia mbongo je peux bon cette tirasi wana mais nga mo na ndimi na bima te mo major te de district. Est-ce que moi ils ont fait une autorisation na bon saka esiko na mo non pas na so fait une autorisation na bon sika o wana nga mo na zwango mais avant que na bima environnement na kutana na bango so des districts il faut na kutana na ba collaborateur na ngai na mona que sika mo personne touché nga vraiment mabe est-ce que moi ils ont tout kutana na ba konno pas une autorisation comme ça to salango so pesenga mo un peu mo nzela to salango mais jamais que les roses à ma canissina la mouki plutôt que on dirait que moi tambola sans oreille que le lot pour kabila mouton bongo plutôt le lot pour soma bangate balabala l'état batonga ngote environnement et district auquel jamais on a autorisation mongote au salango quelque chose yebani quelque chose aux na ba relation OK bon ce qui puis on a gouverné en sali sango anga ce sont peut-être les 15 yo les 5 au sali sango gouverneur habité plutôt que bilo monsieur on va simisela toi se retrouver dans la prison quelque chose on appelle ça batu batoko bimba baloba pena en tout cas président Charo ba o ba lingo meko chama boko biso pena loma si président oyo ko makambo wana
tokokanga balabala tokondima masasi ebeta tokondima misubisu tokufa bon esepelisanga mowana mais eza mpe mabe bon environnement ntango bazoloba bongo parce que balingaka ngai bakolinga te batika ngai na pasi bakolinga te nasalaka babienfait moko boye ebele mais mutu moko ya kocontredire ngai ezala na nzela ya leta ezala na nzela moko ya kisi plutôt. Ok, merci Ndeko Charo Production. Ndeko Charo nyonso osala ezaka motema malamu obotama nango bon donc babotamelaka nango koyeba mosala plutôt nga mosala neti nasalaka mpo nakoma mpe na bapossibilité oyo eza donc nzambe apesanga natangela yango te naye otanga na ITP Matadi depuis première jusqu'à 6e ofele gratuit baya koyibanga nde na école couvent mpa na biso na Matadi natanga gratuit mpona bima mpe ingénieur moko boye ya lokumu ya école comme tel ya ITP mais comme tel kokaba mpe eza mpe donc babotamela